ba consulter corps papa Simon Kimbangu na ba grand médecin ya ba congolais te na ba diplôme ya ba 52% te ya odela ba consulter corps papa Simon Kimbangu ba ki kere mais kere tango ba sala autopsie kere ezalate mais ba ki kere sala bon ba bi di ntombo na ba consulter corps ba tel ba bi avec une température à 37 degrés batali tango bakanga tata Simon Kimbangu 36 to 37 degrés 37 parce que nkamba basalango na 37 000 places ya température à tata Simon Kimbangu kamba basalango na 100 mètres ya longueur 50 mètres ya largeur il y a 150 000 martyrs oyo bakufa na komba tata Simon Kimbangu comprendre na bo bakendaki na déportation tant basava bamoni kora papa Simon Kimbangu bafukami ba photo ezali ba image za na luka photo wana na oya na luka photo tango bavandisi batali balobi te muto alali wazanzambe yo gubenga kaye nzambe bien aimé bisa yo Kimbangu kiangani azali nzambe te azali ndoki azali na ba puissance ba ancêtre azali na ba puissance moko ya mabe ya bondoki makasi azana kati ba franc-maçonnerie bazana kati ya ba secte moko donc église kimbangiste en réalité ezali obozo monde na miso libanda te église kimbangiste ezali lokola secte religion kimbangiste ezali lokola secte na kati secte na bangwana bazana ba puissance nyonso na tout na kati secte na bangwana bazana ba niveau bazana presque puissance presque biloko nyonso na kati na bango bazana franc-maçonnerie bazana ba sorcellerie bazana ba école ya ba enseignement diabolique bazana makambe bele mingi ya mabe bien aimé nzamba telisinga makambo mingi bomba malakati église kimbangisa nezali ya sombre bien aimé naza ba révélation bele o nzambe alakisanga o nzamba zwa molimo na nga meminga pona ko lakisanga nzambe kindo kielekeliye tolobi kindo kielekeliye sikoyo faut sikoyo ça veut dire faut sikoyo donga salir ne bandoki baduye comme délégué na bango leka pesa sango oyo na komba de Simon Kimbangu avec parce que moi un magicien de ye kana bisote ça veut dire quoi bazundoki donc kuna na monde bandoki parce que au monde na bondoki toza na deux camps toza na ba satanique na ba satanisme donc ba satanique eza bato ba mona satana mais ba satanisme eza bandoki oyo nde to mona na quartier bango ba mona na bango satana te mais bazalaka bandoki kufa po muta kufa osala jwe longote mais so simbi koro lengi akese na ilongo le to kotaki bato banda okota ni belé bakota mkolongo belé le to kende na délégation to kende mais bato presque bato nyonso basimba te kilongo omoni kilongo lelo kala kilongo ezala kitango biso to koti kilongo biso kutana na nzota papa Simon Kimbangu mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazareth lipamboli oyo monanaka tembeni mama kandelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à l'éternité. Shalom, que Dieu nous bénisse. C'est la vôtre, la princesse de l'Éternel, maman Tiffany Mokwa. Nous sommes là pour vous servir comme dit Habakkuk, toujours à mon poste jusqu'à ce que la prophétie va se réaliser, certainement. Juste après cet élément, nous allons vous présenter notre invité qui est déjà sur ces plateaux. Régie, à vous.
Des retours sur ce plateau, c'est quand il a fait plaisir énorme à maman Made Kebani, maman Betty Kokelea, maman Furatabu, papa Gilabala, à Nikab depuis les Issa, que Dieu te bénisse. Maman Lauriane, God bless you, la princesse, que le Seigneur te bénisse. Papa Kessi, Tuyindula, Shalom Mbote, Mosako. Mbote mama. Bonio. Te kimi ezali na komba tasima ki mankiangani. Okombo tata. Ya mwana. Ya mwana mosanta. Isa kunini. Kitoko. Mbote so pesi moto mbote te mobulu. Oh, yeza mbote to pesaka okili mobimba. Ça veut dire donc les 3 personnes en dit. Je sais pas pourquoi nous sommes papa c'est même mobeta. Beta bomote. Ah. Mbote na bande ko Hollande. Na pesi mbote na vie José Mandaku na Canada. Na pesi mbote na papa na ngai papa Chimanga. Papa reveranga na benga reveranga Chimanga. Na ndeko na ngai Shekina na pesi mbote na bino no surtout papa Marius donc vous êtes belé. Na pesi bino no sombote ba mamanga makala. Vous êtes belé en tout cas vous êtes belé moya ko citer ba kombo awa mingi. Exact vous avez belé. Pesi mbote pe na vie na ngai chano binanu. To vous avez belé. Na pesi pe mbote na mama Tiffany yo moko nengo Merci. Merci Papa Kesse, merci Papa Kesse, to ça vraiment na posa ya ko pesa yo video Olanda. Centre Kimbangiste na Kasavubu. Na se retrouva ki nazala ki na Nzambe mais na banaye komona Nzambe te na banaye ka kosola na banaye ko sentir Nzambe pembe na nga tozo solola mais na banaye ki komona elongete mais na banaye ko sentir présence na ye nebi ke bala Nzambe mingi boza bolota bandoto bolota mona muto zo mola muto te mozo solola na ye azo pesa ba message azo pesa ba instruction azo lobelo makambu mingi za Nzambe. Tant on a se retrouvé molimo na ngai ezaki ndoto te kutu konzamba zundeng molimo na ngai amemi ngai na centre ba Kimbangiste pendant que nzamba minga asina Kimbangiste ki relaxa ngai simo kimbankiangani nzamba bisinga simo kimbankiangani obobondela obatu babondela ka ba Kimbangiste babondela ka babiki azali nzambe te Simo qui manque en Nzambete, aza vraiment un magicien munene, aza vraiment magicien occultiste ya munene wala zalina misala mabe aza ko bebisa ba amingi ya Nzambe, abungsi ba Nzambe mingi na nzela ya solo. Nzambe bisingai tango nzamba zimo molimo na na ke Kimbangiste na molimo na zaki na nzoto ote na zaki nzoto molimo na se retrouver to zaki na Nzambe bitone ko solo na Nzambe mais na bana ko mona Nzambe te metone ko solo na ye na sentir zaki pembe na nga ton na comme l'église Kimbangiste bato na ko beta ba mbunda bato bazo sepela bato bazo défiler mais na ton na kitina ton na comme na église Kimbangiste zaki molili ezaki molili na centre Kimbangiste ezaki vraiment ténébreux mais la kati ya molili wana na zana capacité ya komona bato bazo beta mindu bazo beta mindule bazo sepela bazo bina bien aimé dans le Seigneur et les kela kinga makasi na kati ya molili ba Kimbangiste bazo beta mindule directement Nzambe abisinga tala kuna suka zo laksanga sika papa simo kimbankianga nazalaki atie maboko ne a pointer na l'église Kimbangiste na liboso parce bachaki kita parce que monkiera na bango na benga Nzambe na bango nza singai fixer mus no tala papa wana zanani on atala na miso normal boye na miso bomoto na biki wana zali papa simo kimbankiera ndo babenga ka Nzambe na église ba Kimbangiste Nzambe singa fixer sous miso na tala Nzambe singa fixer sous miso na tala subo na Nzambe na zomona kaka simo kimbankiangani Nzambe singa fixer sous miso makasi nde Nzambe yakufungula nga miso molimo tongo na fixer miso na moni simo kimbankianga na vandi azaki rempli na lumière moko ya makasi lumière moko boye na kati na ye azaki entouré na ba puissance ya ancêtre na lumière ya molimo mo sans douter mais na lumière à Lucifer azaki lokola représenter à Lucifer donc avanaki na kiti mais azaki nzoto na azaki entouré na monaki ba mitu ya batwe na monaki ba squelette ba zingiye ndeti ba extraterrestre batalikolo na extraterrestre ba zingiye na moni na makolon koto na yewa ndeti batu ba zingiye donc azalaki protéger na ba puissance ba ancêtre simo ki monki ngani obenga Nzambe wana na moni ezobisa lumière moko wala kata lumière wana
puissance moko ya négative, puissance moko ya mabe, ezobima na kati ya lumière wana. Nzambe singa fixe soumis na komona na moni biloko mo bizarre, ba puissance moko bizarre nzambe singa Nesi papa, skut nane ko soana nzambe, nazo muleti me nazo soane lokola ami. Esingo moni si mutu abenga ka nzambe wana azali nzambe te. Simo ki mon kianga wana azali nzambe te, azali nganga, azali nganga, bazali bo occultiste, bazali bato o baye ko bungisa bana na nzambe. Satati ni bango mission pona ko désorienter bana nzambe mingi. Nzambe singa simo ki mon kianga azali nzambe te, simo ki mon kianga azali ba puissance ya ba ancêtre, azali nzambe te botika kobenga nzambe. Tango nzambe tali singa misala na nzambe singo zo mona ndinga sana azana ba puissance ya ba ancêtre, azana puissance ya banganga, banganga bokoko protéger kaye, azana domination, azana bokonzi ute pa ya nzambe te. Nzambe singa komona bokonzi ya nzambe te parce que ye amibenga azali nzambe. Tango nzambe tali singa nzambe la singa na kati ya centre ba kimbangiste na moni ba ba caméra cachée, ba caméra na se ya mabele, ba caméra cachée na kati ya porte na bango ya liboso. Tango kote l'église ya kimbangiste, tango so kote l'église kimbangiste ba tia ba caméra ya milimbo, ezina ba caméra ba tia na kati ya l'église kimbangiste. Mutu nyonso kote l'église ya kimbangiste na la centre na ba scanner kaye, ezana na scan moko ezaka na scanner kaye. Mutu kote au l'église kimbangiste kuna au na centre ba kimbangiste, tango kote kuna za no kimbangiste ba ko scanner yo. Nzambe bisinga osomona papa simo ki monkianga na ozo o wabenga kanzambe wana azali nzambe te. Nzambe azwaki molimo na ngai, azwi molimo na ngai vraiment meminga na église kimbangiste na centre kimbangiste. Nzambe labis alobi na ngai ke simo kimbanga za nzambe te. Pe nzambe fungolinga miso molimo na moni azaki na lumière moko neti moto neti lumière moko ya makasi, mais na kati ya lumière wana na moni ba puissance ba ancêtre, na moni ba crâne ya mutu, na moni ba squelette, na moni ba extraterrestre di kolo ye asaki vraiment nzambe singa azaya nzambe te. Bato babenga kaye nzambe yeba ki nzala na bule zeli felo, bato babenga kasimo monkenga na nzambe bozena kati ya perdition. Bozena kati ya perdition ndeko nanga nzambe bine ko benda bala nzambe matoi bakimbangis bazana kati ya molili, bakimbangis bazana kati ya perdition. Yo gumba mla kasimo kimbongo kiangani, yo gobenga kaye nzambe bien aimé bisa yo kimbangu kiangani azali nzambe te, azali ndoki, azali na ba puissance ba ancêtre, azali na ba puissance moko ya mabe ya bondoki ya makas, azana kati ba franc-maçonnerie, bazana kati ya ba secte moko. Donc église kimbangiste en réalité ezali obozo monde na miso libanda te. Église kimbangiste ezali lokola secte, religion kimbangiste ezali lokola secte. Na kati secte na bangwana bazana ba puissance nyonso na tout na kati secte na bangwana bazana ba niveau bazana presque puissance presque biloko nyonso na kati na bango, bazana franc-maçonnerie, bazana ba sorcellerie, bazana ba école ya ba enseignement diabolique, bazana makambe bele mingi ya mabe bien aimé. Nzamba telisinga makambo mingi bomba malakati église kimbangisa nezali ya sombre bien aimé. Nazaba ba révélation bele o nzambe alakisanga o nzamba zo molimo na nga meminga pona ko lakisanga nzambe na ko lakisanga makambo zoleka na église kimbangisa bien aimé. Nzamba bisinga simo ki monkenga na za mutema mabe papa bozo mona wana. Nzamba binanga za mutema mabe ozo mona wana ezaka extérieur, mais na kati na Satan le diable même a personne suffire yemoko en personne na kati ya papa wana. Nzambe lobi mutu moko te agumba mela kasimo ki monkianga ya omona nzambe, mutu moko te oya dora kasimo ki monkianga ni okola nzambe akomona nzambe mukola suka bokozala juger parce que bible zo telesa biso te si ezote nzambe azali nzambe ya zuwa oya partage ka gloire ne na moto te bien aimé. Amen. Ozomona na za moi difficulté ya koloba lingala tina suka parce que na nesna kosta ba vidéo mingi na français. Bien aimé dans le Seigneur, nzamba lobi na ngai simo kimbango azali nzambe te. Nzambe singai azamu temba mabe soka azui décision kosala mutu mabe, soka azui décision ya koboma yo, il faut abomo soka azui décision baboma kabat l'église kimbangisa bazana ba prison ya butu, bazana ba groupe ya boma kabatu babomaka bato église kimbangiste bakangaka milimo ya batu bakangaka batebe na kati église kimbangiste. Nzambe bibo bimela église kimbangiste bo benga simo kimongo kenga na sali nzambe te. Message on a pesi nazamo sala nzo komo langa émerveillé servant de l'Éternel. Je suis la servante de Dieu, je suis la prophétesse. Nazana don
naza missionnaire nzambe azwaka molimo na ngai amemaka nga baplace mingi na soki nalali molimo na ngai ebimi na nzoto nzambe amemaka nga baplace ebele avisitaka ngai message na yo kopesa na mokili boyoka ngo naza bamessage ebele bavoyage ebele na sala nzambe alakisa ngai nakoba na yo kopesa bino bamessage bofungola misu bikisa molimo na yo ntango eza lisu mingi te tika te nzambe alola pambola yo tolanda vi Tolanda. Merci, Régie, à vous. Ok. Vraiment, toko linga maloba mingi ezali pa na papa keso landi lelo tant que ça ba révélation bilo nzamba otalisa ye et que bino pe pour papa singi makanga na nzambe soto ye bateka nzambe na mtola kisaye to nzambe mususu mtola kisaye so wala kisaye za nzambe nini wa bino pa nzambe nini déplacement boulot ekipo ya binzambe muta révéla kama maki en esprit. Merci. Merci na komba tata mwana pe molimo santo. Eobi ke eza na mwasi moko magicien a prophétisaka pona Paul. Hein? Abi bato na moni wana bazana molimo na nzambe Paul alobi wi alobi makambo ya solo. Mais comme azando ki pene pene na ye biso to pusana te. Bamoni azav mana oubli. D'abord makambo ebele ya pa yebi ya mote. Azana mwana muke. Makambo bele ya mboka oya ye. Te mutasimu munduki bato na ajinete mwana keta makomi prophétesse. Kasi te te mutwa non amikomi site bato pe bele pe ba amikomi site yo mona ate na ba quartier to fona mona mtu mo benge grand prêtre place pe oyo ba pesa ka titre honorifique en plein air ezala te me ba benga yeka kaka grand prêtre akoma pe grand prêtre okita lobi ya lala ki ye moko amoni mama ndoto to vision mutu pa ko sala mo ye moko donc les faits sont cas que loko sala ngo contre ogolota na ningi pa fou o monango mais papa Simon ki mango biloko asala même na kati ya Bible ezate eza na prophète te aleka na Bible awa asala biloko papa Simon ki mango asala même Seigneur Jésus Christ ye moko azolo baka o ya goya na sima asala biloko grave akoleka mais na kombo na ngai wala Jésus Christ papa Simon ki mango tangwa ye asala ba mama na makambo Yesu kaza congolaise to nigérienne to nani ça veut dire aza n'oublie à yebite pour atuna pété azwa pété ya kotuna te kindoki elekeli olobi kindoki elekeli sikoyo fo sikoyo ça veut dire fo sikoyo donc salir ne bandoki baduye comme délégué na bango leka pesa sango oyo na komba de Simon Kimbangu abi basi mo za magicien te ye kana bisote ça veut dire quoi bazundoki donc kuna na monde bandoki parce que omoni na bondoki toza na deux camps toza na ba satanique na ba satanisme donc ba satanique eza bato ba mona satana mais ba satanisme eza bandoki o nde to mona na quartier bango ba mona na bango satana te mais bazalaka bandoki ba magicien banani mais ba satanique eza vraiment cour ya conseil d'administration ya satana sikoyo bango ba kotinda ye jwa kaka mama mwana mwasi azoleka na nzela aza par exemple aza déjà na maladie babenga sida par exemple so azoleka na nzela lati propre yo oyeba te ke mutu aza déjà na maladie okolinga ye pe okangani ntina suka ntango maladie ekoye omoni keno nasalaki erreur yango mona nda oloba chaque fois poison batiaka yango na pondu te batiaka yango na matembele te mpo ozwa kilia te po mutu amilelaki fumbwa batia banzombo so aye opresente ovra papa ke sezela pardon tolia nanu mwa matembele wa batea si déjà na milelaki mais so kaka otezela so afungoli kaka mofinu kamoni kaka eza soso to ngombe akoloba bon so mpe na lete omona kaka mabe na alongola ekila or ke lekuita liboso akobeta déjà liwa na ye ndenge bango baza basoso oyo batia poison olobi bango do baza basoso batia poison ça veut dire donc satana soso mwamba mais eza na poison ya poison siko heureusement biso pe siko donc toza na ekila soso pe to dama yango te okomprendre tango toye papa ke sezela pardon la zona bien soso ya frigo naliaka yango te nga aliaka soso ya mboka ozomona neti nga ndenge natambola na bandako ya bato naliaka fufu te pourquoi namonaki l'effet bato basouffrir omona bato balamba fu batiaka bamasango ngai mpe nazwa raison naliaka fufu ya masango te po moyen na déranger programme na bango eza te
ufa masango ate masango bolia alors bondeti bango ça veut dire azana kindoki na kati na ye ya ko négliger d'abord papa kese nga invité pourquoi nzete ya fimbo bakimangisi ezaka ba insulte tout ça parce que ya lobby on nzamba tel yo démontrer au kasanga na ebisio pourquoi ya lobby te omoni biloko ye azosala wana parce que azaka ye moko mutu aloba biloko oyo donc soka satana mutu atindi ye te so aza ye moko donc d'abord atombe déjà na kati ya bere oyo omoni makomi ezolobaka l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit ça veut dire eza makambo na ye te donc aza ni nani mais ayebi histoire ya tata Simon Kimbangu te papa Simon Kimbangu asala ba démonstration oyo etikali éternellement na kati ya l'histoire ya ba archéologue etikali libela te nga nazoyebisa yo omoni biso na bokoko na biso eza boye soki mutu akosi azala groupement noko na nga akufi il faut nga sikoyo on a remplacé en tant que chef de groupement so na kosi na kiti wana na koumela te papa de ngenda ayebisi biso omoni kiti oyo navandi oyo soko oza Simon Kimbangu te kiti oyo yango natelemi na tiki yango ya kovanda 3 jours te 3 jours te soki eza lokuta ya kovanda donc papa Simon Kimbangu kiangani c'est lui-même papa de ngenda c'est lui-même papa Simon Kimbangu ancêtre vous comprenez donc ya yebi te biso nde toyebi fo toyebisa ye mama bato ebele lelo oyo moni balandi tata Simon Kimbangu mpona mbongo balia mbongo tolanda maloba mais baza ba défenseur te nazo mema ondongo na pire idéologie ya tata Simon Kimbangu papa Simon Kimbangu bamindele oyo batangisi biso alphabet a 26 lettres bamona makambo bavandanie 36 délégations basava bauta par-ci par-là na monde na 1986 baya awa nabite ya zaki na jenini peut-être maman na banga na meme na mokongo et na botamite en regardant ça veut dire c'est que Fatuna nani Kimbangu Fatuna nani Kimbangu basava baya mama na ebisi yo basava baya mais papa qu'est-ce t'es expliqué te OK ebisa yi basava baya awa na RDC na sous l'autorisation ya NASA na oyo ba Apollo 11 na nona na 69 bamona awa bamona papa de ngenda awa yo zala te eza histoire aujourd'hui on comprend ça veut dire donc quelque part une suffisance mentale mais l'expliquer maman aussi te ba injure tende te moto no surtout azana oubli ça veut dire po papa mfu maman zalobaki villa ya wonso esumu donc so muta bando bosana donc ça déjà masumu or que mutu asala ka masumu ko maka déjà une suffisance mentale yango moni basala ki telema na matete hôpital la telema eza donc eza centre mental eza ka pona batama bo mate mutu nyonso to azo bosana likambo fo ba meme na telema amela mwakisi po azonga normal basava baya bakutani na président Mobutu badu avion bakende badolite na likolo avion ekufi o eza témoignage ya basavant badimension mosusu papa de ngenda bite to solo la bobanga te avion ka likolo bo po ekende badolite tango basisi masolo ayebisi pilote démarrer na likolo donc eza histoire fo babetele ndenge babetelaki biso ke Jésus Christ ayaka existaka pour la lobaka bonde babetelaki biso pe donc tondimi yango ti mais o eza histoire présent l'histoire ya papa Simon eza l'histoire ya temps présent eza ya le passé te na futur tozela ngo mais eza l'histoire ya le présent ya le présent je suis ti donc eza l'histoire ya le présent verbe je suis ça veut dire on a soko employer verbe je suis o Jésus Christ employé qui na Abraham oyo nzamba employé qui na Moïse bake bazongi bakomi na nkamba wana l'époque Zaïre bafunguli mozoli baconsulte kora papa Simon Kimbangu na ba grand médecin ya ba congolais te na ba diplôme ya ba 52% te ya odela
ba consulter corps papa Simon Kimbangu ba ki kere mais kere tango ba sala autopsie kere ezalate mais ba ki kere sala bon ba bi oh dit ntombo na ba consulter corps ba tel ba bi avec une température à 37 degrés batali tango bakanga tata Simon Kimbangu 106 to 37 degrés 37 parce que nkamba basala ngona na 37 000 places ya température à tata Simon Kimbangu kamba basala ngona 100 mètres ya longueur 50 mètres ya largeur il y a 150 000 martyrs oyo bakufa na komba tata Simon Kimbangu comprendre na ba bakendaki na déportation tant basava bamoni kora papa Simon Kimbangu bafukami ba photo ezali ba image za na luka photo wana na oya nango na luka photo tango bavandisi batali balobi te mutu alali bazanzambe mutu alali ya basava baloba yango mais à l'époque Jésus-Christ c'était 3 personnes c'était Balthazar Melchior na Gaspard mais le même Balthazar na Melchior na Gaspard bayaka pe awa Neil Armstrong Buzz Aldrin na Michel Collet bayaka awa na 69 après peleto ya basava bayaki babi mutu alali awa izaye moko nzambe mutu akufi na 51 neva na mabele apolite basu corne baye na ngwa les choses étonnantes et comme na beach balongola ngo na beach bache gris boro etombola ba biloko na mai wana po etombola cercle pasi mangma po bwaka ngo na mai gris wana bukana corps kaka ya ibembe po bolobi cimetière sala ke lokote bembe sala ke lokote mais corps wana ebuka gris na beach ngobila awa etikala tilelo immobile tikala tilelo masuwa pe mema tata Simon Kimbangu titin izaka wana tilelo tango papa tango siko masuni wana bukani papa ngena zo 4 personnes ba surveiller abi ayisi wanga le botombola ngo batombola ngo pete oyo libende elembanaki bajwa koro wana bayina ngo kore koma na mbanza ngo soza na masumu soke simbango donc il faut tremblement kora mutakufa po mutakufa osala jwe lokote mais so simbi koro lengi akesi na ilongo le tokotaki bato banda okota ni belé bakota mokolo ngo belé le tokende na délégation tokendaki mais bato presque bato nyonso basimba te kilongo omoni kilongo lelo kala kilongo ezalaki tango biso tokoti kilongo biso kutana na nzota papa Simon Kimbangu mais siko bacha siko serke eza wana ti so koti osimba serke ba fleur banini osimba serke pourquoi na matadi mayo tango bakomisi kora papa Simon Kimbangu so bato bayeba simba bande kosala nini papa ndenge ndabite papa tika molimo esala nini epema po bato baya na lingomba to te ya bango babongwana c'est place molimo esala nini se calmaki nde omoni bato bakotaka bomo calme ma parce que ba calmaki tension ya molimo posoki te moto nyonso akota na nkamba te kamba eza ville sainte ata so yoka moyibi na sango kuna lobi omoni te mais na mama na lobi boya wiki ba memaki tina nkamba te mama wana s'il vous plaît une question kasi eza na nkamba oyo azo ba mona kina nkamba tanga komi na nkamba moni ba caméra cachée oyo baskana bato nyonso bakotaka yango esalaki bato bakomaka yolole bazo ba kamba bakomaka yolole ya kamba te bato baskanaka bato kuna amonaki donc totiana kamba abeza na bascanner ba caméra cachée nzamba talisinga nzamba lasinga na kati ya centre bakimbangiste na moli bacha ba caméra cachée ba caméra na se ya mabele ba caméra cachée na kati ya porte na bango ya liboso tango côté l'église ya kimbangiste tango so côté l'église kimbangiste bacha ba caméra ya milimbo ezina ba caméra ba chat na kati ya église kimbangiste mutu nyonso côté l'église kimbangiste na centre na ba scanner kaye ezana na scan moko zakana scanner kaye mutu côté au église kimbangiste kuna okenda na centre ba kimbangiste tango côté kuna za no kimbangiste ba ko scanner yo nzambe bisinga osomona papa Simon Kimbangu kianga ne ozo o wabengaka nzambe wana azali nzambe te ezana caméra cachée te nabi na spiritualité na spiritualité ozobwa kabilo esale mo te na bwaki on pona tika la libre pona mo lokole zo déranger entourage et déranger entourage na plateau pota mutu na ngezali mubwaki kwa mabe
te mutu na ngesi est-ce qu'on reconnaît au bois qui te na reconnaître que na na bois te na kitisi yango te na kitisi yango te ozo ka te ko boka sapedi te ko boka sapedi donc na ozana on sous besoin te donc eloko baboki bazana on sous besoin te mais on a kitisi pona suka na woloki biso balobaka na monoko mboka bwakela na kwa ndako ko bayere moko oramango so bwaki libanda batu ba olokotango baki yango mona bwaki yango na kwa pale ko bayere mona olokotango omoni mama na koyebisa yo papa Simon Kimbangu bato tu bachola ye lelo baliaka kwanga koma tata Simon Kimbangu balati ba veste mais ba défendre tata Simon Kimbangu te ba mususu moni wana moni lelo omoni bazolinga babanda ko défendre ba olande l'intérêt ba olande tata Simon Kimbangu te ba olande tata Simon Kimbangu soke ezalaki mpona intérêt ba biso bona koleka sute na oleka sute donc c'est intérêt batu ba olanda vous comprenez ndeti mama wana petite sœur oh yazo leka donc ça veut dire Satan ye moko atindi kende o dénigrer tata Simon Kimbangu nenge Satan atindaki batu baya ba dénigrer Jésus-Christ donc Jésus-Christ c'est tant que Seigneur ba beta ye ba bomaye mutakala ba bomaye pourquoi pour ba dénigrer pour bango bazwa raison mais na suka ya dénigration wana bakanisaki liwa ya Christ ezalaki perte pona bayekoli or que ezalaki avantage ya bayekoli vous comprenez donc ya yebine tata Simon Kimbangu te si Jésus-Christ na Jean chapitre 8:50 ekali na katikati wana babengaki ye pe demo bafingaka ye demo bato bazalaka wana na seri wana mpe bamema sango keno te mutu wana aza demo te mutu wana aza mayikarien papa diangenda bafinga ye magicien awa baloba biloko ebele même Jésus-Christ babengaki ye Belzebul baloba pe biloko ebele même Satan ye moko ainsulta nzambe oyo asala ye akita na se donc ye pe aza idem ça veut dire aza ko scanner obetango karai tamba te na so nkambe za na scannage te même sur le plan spirituel nkambe za na scan ça veut dire quoi yebisanga siko bosoki donc ba ko scanner moto bon eza lokola papier baskanaka motu po bazwa identité donc identité na yeti ndeti tosalaka ba photocopie wana c'est donc ça scannage ali po bazwa copie po donc basala ngo soki oyo batu bazana ngo besoin oyo ezosenga bosenga na milier wana yango nde bakosala ngo siko ya azalaki na nzambe siko bon tango bo ya lobi ke azalaki na nzambe asoka kaka mungongo me amona ye motu te aoka kaka mungongo si mungongo pe ya Satan ekolobela yeti ya bien ndenge nzambe alobelaka te nakoyebisa yo mama Paul abengi bango ba faux prophète mes brebis attendent ma voix ba te nanga ba mungongo nanga ye pa yebi mungongo mutu biso toyembaka nzembo moko mutu fwa sosola mingongo eza mibale eza ya Satan na ya nzambe siko tango ezolobela yo omonika Satan tango ayaka na makambo na ye papa kese azoya na forme flatterie na nkamba tenga na yebi yango te eza pete est-ce que beza ba tususu ba témoigner ke bamona bakufa na nkamba te na nkamba cimetière eza parce que nkamba ezala mboka ba mona pe na oya bwe na ba manifestation ba kimbangiste msupi ba na komso mama RDC bamona batu bakufa bamundeko na kufa amoni na mais na yebiso RDC ndenge ozomona RDC eza monde mobimba batu tu bakufa na monde bazaka nde na nkamba ah bon batu tu bakufa na monde parce que source donc c'est comme un cimetière source ya monde eza RDC ozo témoigner OK nazoyebisa yo mama nazoyebisa yo source ya monde eza RDC parce que tango bazolobela lola paradis nkamba parce que mutu nyonso ata akufi na Australie ata akufi wapi il faut oyaka na nkamba aoyaka na nkamba mabe non mutu akufa na mabe akufa na malamu oyaka na nkamba parce que pour jugement nano esalami te jugement nano esalami te jugement nano esalami te bato nyonso tu baza bloqué mais est-ce que me tango nga navandi awa nazala mabe nazala mutu aliboma pardon nazala mutu aliboma nakufeli na matonge bafamile na biso baoya okomprendre mais naza mutu aliboma babetanga mwa kara mais so nakufi ou bien lelo bomi mutu aliboma famille na ekoya badédommagement ekosali vous comprenez mais aza mutu aliboma donc so mutu akufi change papa mfumu alongo alobi boye bato nyonso tu baloba na bango mais rendez-vous ezaka na tumpa mpo nzela ezaka moko yango na biso kotushe meme na nkamba nzela ezaka moko nzela wana ezaka nkamba place nzambe avandi lelo te disciple papa Simon Kimbangu mama Mikala
abetela biso lisolo moko na rencontre ba jeune alobi tata bavanda boye na moto 3 ans après la mort ya tata Simon Kimbangu bavanda boye na moto bamona tata Simon Kimbangu abima na moto alobi tata Kimbangu waiza wavova ngudi zimambo alobi Noé ayaki kotonga masuwa batu baboyaka kokota menga na ye natonga batu balingi te mena otonga na tango wana Amerika epanzana Amerika epanzana baendie bakoya koluka corps na nga na nkamba ba avion ekoluka place na tango wana nde mokili mobimba ekoyeba ke nga nazalaki nzambe tata Simon Kimbangu lelo oyo batu mingi tout parle de Simon Kimbangu bayebi Simon Kimbangu te mona panda boye na pale omona kaka na olanda mutu na ekran na olanda mutu na otana lobia bolia na bino kaka kwanga ebino boyebi Simon Kimbangu te Simon Kimbangu azana bakolo na ye c'est nous biso nde bakolo na lobi na vi de commencer abakisi boto kita malema abakisi alobi boye que amona papa Simon Kimbangu kiangani avandi na kiti mais lumière epela makasi ebeta makasi mais lumière wana balobi batalisi kaza vraiment occultiste mais attendez ce qui mangise bato wana kobeta bambunda bato bazo sepela bato bazo défiler mais tona kiti na tona komi na église qui mangise ezaki molili na centre qui mangise ezaki vraiment ténébreux mais la kati ya molili wana naza na capacité ya komona bato bazo beta mindu bazo beta mindule bazo sepela bazo bina bien-aimé dans le Seigneur et les kela kinga makasi na kati ya molili bakimbangisi bazo beta mindule directement nzambe abisinga tala kuna suka zo laksanga sika papa Simon Kimbangu kianga nazalaki atie maboko ne a pointer na église kimbangisi na liboso parce bachaki kita papa Simon Kimbangu kianga na bango na benga nzambe na bango nzambe singa fixe mus no tala papa wana zanani on atala na miso normal boye na miso bomoto na biki wana ezali papa Simon Kimbangu kianga ndo babenga ka nzambe na église bakimbangiste nzambe singa fixe sous miso na tala wendre nzambe singa fixe sous miso na tala subo na nzambe na zomona kaka Simon Kimbangu kianga ni nzambe singa fixe sous miso makasi nde nzambe yokufungula nga miso molimo tongo na fixe miso na moni Simon Kimbangu kianga na vandi azaki rempli na lumière moko ya makasi lumière moko boye na kati na ye azaki entouré na ba puissance ya ancêtre na lumière ya molimo mo sans douter mais na lumière ali Lucifer azaki lokola représenter ali Lucifer donc avandaki na kiti mais azaki nzoto na ezaki azaki entouré na namonaki ba mitu ya bato namonaki ba squelette kana nzambe te so dans balobi watangi mukanda dans te balobi au commencement Dieu créant le ciel et la terre était informe et vide. Dieu dit que la lumière soit et la lumière mais il y a le bien mon papa Simon Kimbangu na lumière. Dieu dit que la lumière, Dieu vit que la lumière était bon. Dieu séparait la lumière avec les ténèbres. Donc lumière c'est tata Simon Kimbangu. Oh yo Genèse ezoloba. Balobi Dieu vit que la lumière. Sur dans Jean chapitre 1 de 1 jusqu'à 5. Entre 4 et 5, au moins on a balobi lumière lui dans les ténèbres. Mais ténèbres yé pas qui lumière té. Mais lumière c'est qui kana kata ténèbres. Donc papa Simon Kimbangu est la lumière du monde. Mais papa, on dit qu'Apocalypse pézoloba que le diable a se transformé en l'ange de lumière. Le diable a se transformé. Au moins n'a pas vendu ah ouais. So ndeti ngala lata numéro 42. So na lati 44 ndeti ya petit frère na ngambongo. Na ba lutambola différent na lutambola na ba lutambola ngona ba marque moboye ya fa timbela te. Donc ça veut dire donc ça veut dire qu'on dérange d'abord la marche. Na mulai et on dérange d'abord la forme na marche et donc on dérange nga. Vous presque pas tout ba comme on lokola na obaka or que te na souffrir ndela makolo. On nenge sikozo mona bango bazawana. Mais na so mama l'histoire oyo nazoloba aho. L'histoire à tata Simon Kimbangu c'est l'histoire fraîche. Il y a temps présent. Oyo est érotique l'histoire. Oyo ça veut dire pesi ba archéologue musala. Et pesi ba chronologue musala. Et pesi ba théologien musala basala betide. C'est l'histoire de papa Simon Kimbangu. Tout wanozo mona wana donc azo tomber dans les ça veut dire fois tuna qui est Kimbangu.
ba expliquer ndenge pe lelo totuni nani Jésus-Christ ba expliquer biso to comprendre papa Simon Kimbangu ye ayebisi ba mindele ba moni osa na kombo Jésus-Christ batuni yo bokutana ki wapi ata Simon Kimbangu abimisa Jésus-Christ na miso ba mindele place ba kutana ya des photos oyo abimisa pesa ngo ba mindele zaliti. Mais merci beaucoup papa que c'est mwana moto te po akosangai abongwani pe